acoustique parce que nous n'avons pas élève du maître. Nous avons formation. Bandinga pe pe mo ba chance rozana ba orchestre ba tunsu ba opesa bango pe chance osala acoustique. Non, pour ça l'acoustique ma bête ko yimba banzembo ya ba grand na banzembo na biso orchestre. Oh koka. Oh, mais au dans yimba on a yimba. Et to mekano zeta. To mekano acoustique awa kana ta batembe. Ba bonene sa vérité ni ba futa sa batembe. Mais boza pe na ba loi et lo ba pe ko yiba na bino ba musicien ba balinga ba yepa bino. Te ndrangeta zo musicien mutite. Ba musicien ba tu bango ba yaka. Bango ba comprendre que non. Vie eza photo. Bino ba la vie. Oui, voilà, la inspiration meilleure. Na beauté na ngai. Lilo page kusani na komi koluka. Na bandela susu binanga azeboe. Et comme déjà trop tard. Nazo ma jeune fille, babengi ngamkuli. Nazo ma taujana, babengi ngamambuta. Et comme déjà trop tard. Voilà le bagage payé. Obi baninga banani bafuta ba. Eloko ebebisi confinement o mama. Ba musicien nini bafuta ba bangote. Na yebi ko. Na ye. Na lobi la. Mais c'est ça ba bafuta ba. Biso moni ba baloma. Tout na ngani. Tala na sima na to komini. Yo kana expliquer. Tala na sima na yo to komani. Vérité universelle. OK, c'est bon. Elinge na ça. Ah oui, ça ezali. Rien que la vérité. Na loba boya. Par là bafuta maate. Moni bato bazolonga ba orchestre na bango. Bazoya na orchestre na biso. Po ba mona lumière. Jour oyamba ba o balonga na orchestre wana ba ya. Yamba bango, tuna bango. Ba oyebi soki ba mona clair. Ba mona. Nga moto na pesa ki yo motema na ngai. Na asala kelinga te yo sirika bebe. Simanga na motema ezobeta. Ebonga ko simanga makasi talo tiki ngai ngangamande. Pinance, j'hier sans bilate. Nasengi epalado. Nasangi soutien na vina ngai. Pona kobongela ngayo. Mobako enga se andoto. Alotira zelie mbanda. Natongala mokyola tuna ngai. Hakamati décision. Voilà, biso papa na biso koko na biso madiri système. Kite yo kende, ozwa ki décision. Olinga ki yo kende, oke ko luka kuna, obosana mashenga lobi. Okozongela ngai. Zamunda, okoluka ngai. Le prince, okoluka ngai sina keye. Ok, bonjour, bonjour, n'a pas abonné sa vérité universelle. Très heureuse de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois de l'émission la news de Joyce. Les news de Joyce, c'est dans la carte. On a pas nommé news au terrain. Pendant qu'on met la vérité, news c'est vraiment rien que la vérité. Pour biso ma vie mélange la vérité universelle et les news de Joyce. C'est ça vraiment poison. Ah, ils ont vraiment rien que la vérité. Bah lobby Ah ouais, rien que la vérité. Je dis bonjour à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à toi, Babi Tracy, tu parles de Paris. Moi, ça Pembe, moi, ça Nzela Mine. Je dis bonjour à toi, RK. Balobi, ma fille va voir Rabazen et la film. Je dis bonjour à toi, Babi Rit Omoti. Naomi Bekar, la porte-monnaie magique, qui a eu Bissarakaka, euro, dollar et Maraté. Je dis bonjour à toi, Balobi, Linda Barbie Noire. Babi, moi ça va passer, moi ça taille. Je dis bonjour partout aux amis. Bonjour encore une fois, on a abonné fidèle de sa vérité universelle. Babi va fan d'anga, on va aller Joyce Tumba. Autrement dit, bêtement de la presse. Dans un cas, on a pour nous salle de la bino, ça la pour nous remettre la bino, news news sur la terre. Pour nous remettre la bino, vérité news. Oh et ça la rapport babi rien que la vérité. Puis soit des la vérité, l'on aurait bien le charisme, mais que vous évidemment vous avez possible la charisme, mais bino déjà ton message pour ça la salle naïe. Vraiment en tout cas les carnets bien on a une amie qui avait pour respecter la vérité on a c'est un cahier pour faire les déjà caméra n'a pas déjà invité là. Bonjour Charisme. Bonjour. Bonne santé. Pour Joyce Tumba, président de la presse. Moi Jenny ma belle on est swag men Ouais, tu es élève du maître. Tu es un grandieta. Ma belle bibi nous donne ta bien. Oh, tout là c'est bien. Moi on a la porte. Quand est-ce que swag déjà par rapport déjà là déjà là. Par rapport à swag déjà nous là déjà pour là déjà dans ma swag. Grandieta. Natala ka boss na ngai. Nostradamus et na donc. Tu as mis la vie de belle dans ma là tata.
So éviter mais moment où il est déjà. La minute où il est pas. Parce que tu es belle na biso mo bende vraiment so ina babiloko voilà au kutaye. Et na moment où ndrangeta uma beta fort. Boss, bonjour. Il y a beta baline na tout le monde a passé avec sa baline na ita beta. Oui, c'est toi éviter une bisa biso. Yes ko. Ala niveau propre que chinois. Je suis sûr que pour nous so vina fala teza chinois qui. Bala betelo so babi. Veste ni mo balata ya ngeli na matanga ya kudini babi chinois. Wani utaka pena katoni ya chinois. Yeye na ngabno wala yeye na côté chinois alinga ngote. OK, comprenez on est d'accord pour nous côté bino na ba ya émission oyo hein, pour ça vraiment plaisir balobi niota le court jambe chargé hein. Là je dis bonjour place aux alliés. Boni album album tokom déjà presque na suka. Donc 95% il y a avancement déjà existe. Donc bientôt vous aurez disque sur le marché. Bientôt là tu auras disque sur le marché mais comment on a charisme générique la minute au démarre mais ouais chose antonée ça que babi générique andé les arana dek. Oui, voilà et bête na biso. Et yemeli na biso, ezaleli na biso. Donc générique na biso yango. Non, excusez-moi, la parole Bonine sa vérité universelle dans le monde entier parce que la biso Bonine bisanga lelo vraiment polémique et zamké mais tout fan de l'annonce sur album il y a élève du maître bien affilé pour ça vraiment na mingi makambo ba question belé et où t'as déjà wana charisme. On va maintenant na banzemo na bino déjà banzemo na bino ba ki kesa banzemo manza. Oh, bon. Beta kana banze moment ya olele bon même quand il a générique ate babi qui bino to comprendre faire comprendre dans le monde entier na biso ki biso yango wana so moni ndrangeta azo imposer style na ye ya kolela kalelaka donc musique ezo beta musique ya fort mais voix ezolela voix ezolinga eza kibinaphilisme donc ndrangeta aina style na ye donc ba danse na biso eyembeli na biso ebineli na biso ba générique na biso moi te générique na biso ayaka na décret yango na pe banzembo na bino mingi ezaka barumba kolela to ndeni non nzembo eza kibinaphilisme kolela wana yango wana nde makambo yango wana nde bato balingi omona mwana 2 ans azoyemba nzembo ya ndrangeta ya football. Non, ça vous dérange pas balobanga na bafan na bino ça dérange pas, il dérange pas. Puis là, musique, musique à manzaza que les boyens marabon ils ont un conseil, maroté, braga braga kaya kato vanda. Musique à manzaza. Musique à manzaza. Ah, même les manzaza. Non le bon. Et puis baroté. Parce que il va pas musicien bah toi là on va le voir bon. Bah mon bé bah éviter. Pour ce donc tel vraiment un moment où hein. Ndrangeta Nostradamus partout azali. Partout au Kenya, tina bana 2 ans, bazo imbanzi ba football. Au moins tout le monde a joué bien ndrangeta. Yenze boné ban mwana 2 ans ba mona. Oh on a un grand chanteur. On a ba nze boné ba ba imba. Ba to zolo ba wana. Mais ben nze ko peut faire ma casse critique vraiment et ça la plus exercice na mtu ba quand même. Casse. Eza bomoti. Mbanze bo ndrangeta ezo tikala ba to mtu. Yango zo mona lelo oyo makambo mingi esali mana mboka. Mambo mingi esali mana mboka. Bazwa pena titre ya football spaghetti wana. Na makambo mboka. Omona un tel pasteur mo basala moi makambo boye. Pasteur mo asali mo makambo boye parce que tout le monde a réalité. Omona que football aza prophète. Donc on a benga ye prophète majeur. Donc aza pena prophète. Po makambo azo bimisa ou azo loba yango wana ezo salima na mboka tozana bambanda na mboka omona nde bambanda basimba touche moi mbanda lo mtasimba touche po tomoni pe lelo tambo ina mère te mama ichana mambo ye azana mbanda te quoi kito azaka na yo yo kale OK to banda ka tele maka wana vraiment pona album ya bina filé to moni beaucoup de générique na bino. Pourquoi générique ezaki ka na décret eloko batu bazolobela wana eza conception ya ndrangeta donc alingi asala makambo na ye na bandenge na yango yango mona makambo oyo ndrangeta asala ezala nanu te
asama na ndenge na moko boye alingi asala moi particularité mais moko boye makambo sika. Mais des fois on a dit que générique na bino no pesa na et ça vraiment na boîte comme on a déjà so élève de mettre à boîte de mingi ba bi vraiment en tout cas à boîte de mingi à boîte qui te ayembi hein kasi ko yeba boîte na mapanga na kati kasi a boîte na mapanga na kati au lieu pesa après générique na bino et pesa ta je fais de quoi et pesa message mon net générique na bino pesa message oh message je regarde hein oh comme message que bana mondo ngata bon ba pesa bilan mais selon mon cœur otikinga wapi bon ba tu as ba tu ba tike wapi bele ngombo japonais otikinga wapi osindolinga wapi ah ngaye ah bise ah ngaye est-ce que ça va c'est bon ça va ya wala c'est message bon ça va allez tire ezala mbanda na yo tire monguna na yo tire ndoki ya famille na yo tire na losambo nzambe ayoka kolela na biso ya wana ndeka message message ezali bongo donc omoni na mokili nde tovivaka boye eza na bato oyo balingaka biso eza na bato balingaka biso te eya na moto mosusu amona évolution na yo akomi contre yo po amoni kaka benzema de la presse akomi koévolue na makambo na ye bakode ekomi oya akomi okelo jaloux amoni kaka okelo mbasu kimotema mabe mal placé yango omona Ndrangeta s'inspiraki na makambo te na ezala ndoki ya famille na yo tire ezala omanda na yo nani tire ye kobukana kutu te po ye soki azwi yo akotire yo mpe kaka donc yo mpena ozwi tire mpena akotikeli tanke donc totire bajaloux na biso nyonso okomi déjà na niveau niveau tomoni générique na bino vini ate bato mosusu balobi ke ekomi tobana combien de vie oui combien de vie ah tokende na ekomi déjà na ba toleki déjà ba 500 000 bon bino pene bela bafanatique nyonso bazala otati siko ata 1 million de bobeti 1 million de bobeti déjà ekokoka ok ba 600 toleki déjà ba 600 toke déjà parce que non na quantité yo nalobi te 1 million de bino wana balinga na 2 jours balinga na journée moko biso towela na biso makambo bavite Ndrangeta kutu loin de là yo asalaka mosala mais bato baotalela bino quand même bafanatique na bino quand même basala biso tokenda biso malembe balinga mpe basalaka biso tokenda biso malembe towela biso bavite vie ebetaka musiki est-ce que vraiment lelo na nzona na olinga mona yeba est-ce que vraiment le full boss moment futaka ba 5 $ wana ba bato balobaka 5 $ oboya mpe na bato balongwaki epa ya bino baluka mpe biso mpe na seso orchestre na kutu bafutaka ba 5 $. oh bongo seki wana aza musicien na biso te musicien na biso te ayaka mpe azalaka mpe parmi bino omona ye lida na conseil mpe mati polio oui ayaka nani wana combien yo te tanga komboyope amo mwasi aleka ayo ozwa salaire nafonga na kati be 5 $. ayebani te azawengeka to nini te moni Ndrangeta asalaka effort alingaka kutu bamakambo wana te asalaka effort so tobeti concert mwana azoka mpe na part na ye enveloppe nde ya bien bakation eza kombe parce que touti mpo de kokota na likambo kofuta bamusicien bafutamaka te omona kongo na baorchestre ebele bafutaka bato te kongo bato dabo bafutamaka eza bato baa na contrat bino baa na contrat nini komemaka mpe somemelaka te même tobetaka conseil bozala na contrat tobetaka fort bozala na contrat yo na bino fini nga naza musicien présidentiel nga question nanga naza Ndrangeta te mais naza artiste ya full boss naza musicien privé ya Ndrangeta Nostradamus yo na bibabi ke ti sikoyo répondre nga nanu te na nini natuni boye yo lobi ke baorchestre ebele bafutaka te mpo biso tobi ke mutu mpo afutama epo aza na contrat na mutu wana ndete makambo ya bamusike bo mpo chaque fin du mois concert ezala te mpo futama efo aza na contrat ayelokwa cartel ata eyebana bazala na contrat sikoyo yo lobi baorchestre mosusu bafutaka te ndete orchestre nani mpo avant bafuta yo il faut moi epakola mekoti bafuti yo to du jour biso tofutamaka nde biso tofutamaka ntango kofonctionne tobeta concert nde tobetaka na biso baconcert na biso ebele wana nde tofutamaka comprendre po tofandaka te Ndrangeta ye moko mpena ndenge azalaka mwa so afandi kaka comboleli
na groupe puis les musiciens na parlé surtout kaka boye enveloppe ebimi asa genre na comprendre été vraiment nzambe na ngai abakisa bino mpo bofutama ezaka nini il faut kozwa soki oki obeti concert lor oyande bapeso caché tozwaka wana baprime na biso baprime tozwaka mbongo na biso ya baconcert yango na bi te so bobeti so concert esili apres lemongo boyozwa mbongo non earrivaka omona tosalaka soki toana baconcert semaine mobimba parce que na basemaine au moins tobetaka 4 concert mais na babaka ke babi baconcert opesaka na babaka mike baterrain yo talaka seke yolandaka biso te otalaka beveneme elekaka te na moko vraimen ata yo moko ye bando atengela biso bobeti na showbase tobeti non na showbase na tobeti te net na kin tobeti dachomona chetema te village temba na babi village temba na wa wa kermesse mo basala ma kermesse te wana bila concert na biso moko masanga esili donc to comprendre te même na chetema bakamwa tobeti baconcert ebele wapi na kin beti la na kin tobeti bakermesse tobeti depuis confinement bandi depuis janvier kermesse ezaki année passée apart no bakermesse cette année eloko esalami te tobeti baconcert parce que baconcert mosusu tobeti trop benzema kasi bobeti trop wana na bakermesse mpe na kati awa parce que toza na baconflit oui te nalobi année passée 2019 na banini mpe mosusu bokoti na kati na bakermesse mpe mosusu ekota na kati oui. Ok. Comprenez que nous sommes avec charisme, hein, Zakate pour que biso a to samsana, biso toujours ko samsana, biso charisme to meka peto eba. Na 4 albums au sali ba vocal na combien de chants? Na sali 2 solo vocaux, na 2 titres na 2 chants. Na yembi na ma beauté ma trahi. Na yembi sus na coaché tout bala konga. Na pesi mo ke bana Angola, les amis de charisme Angola, Samatata Olympia. Smith et Bikele. Kitoko. Parce qu'on a mis ça là au télé, au sali, au fait de pourquoi votre éducateur au somba to au coma. Pour te éviter au peso coma. Moi au coma no peto yibi abali. Omoni mwana maye la ndagalo kula maye ya bien. Papa na mandrangeta azo coma na. Ngape mwana ina okoma. Non, inspiration na beauté na nzembo na sali na vocal na sali na nzembo ya mabote matrahi. Moni ndrange tata moya na nzembo. Aina nzembo, aina titre lodi pour nzembo lo babo. Yesko pour s'inspirer faut luka oya na apport na yo moko boy. Oya na quelque chose oyo rien à voir na maluba oyo président Lobaki. Oya na maluba na moko boy et sali différence moi ya bien et celle maman différence à bien ce que nous respirer que là quand on a nzembo dans une bande ko idée ou bien yo moko déjà mo commis là qui a bien avant bien là on teste nzembo to sali idée andraneta après ma commis vocal après commis vocal na bien chanson pourquoi pas ba PC na mo yo atani ba PC ko ata mo nzembo na kata album non normalement na 2021 Ndrangeta a pesi biso chance de tirer la chanson Nzembo donc na moment où ils a disque na yemoko positionnement ils a disque na yemoko de ça va solo boko disque où ils oya mais de tirer la chanson de tirer la chanson charisme to yo quand même beaucoup dans un bosso et c'est ça balobi Élysée mon compte hein et ça va bien na yo babi biso ndekabo rien que musala ndi biso to saka musala biso on ça vocal on a sepelisa Pacheli Mabulana maman Elsie Baf so ko che comme madame ça fait bien na pesi mbote lisusu epa ya JC Boali boss Mogroso na banzaki botela ngai komemela nga bonheur nzoka na mikosa kitala lelo epesi male Savane pichuru sabenga kare mode Brenda Nelika Loretz Kadi Maître Landry Tangani Kitoko nango futinga nini Kitoko amosinda kwa libala
nakufelaki nanga ambiance lelo age nanga epusani nazongi ya zero nalingi nazongela mobali ya binanga biliki kumi yepesi ya bali ekomi tota kitoko. Déjà conseil nini opesi? Oui, donc moni nalobi boye nga na banzaki beauté na ngai ekomemelanga bonheur. Ok, nase trompaki tala lelo ememeli nga malheur. Donc eza conseil moma mpona kopesa bato soki oza na kitoko nzambe apesi yo soki mobali aye devant yo alinga bala yo azoconsidere yo bala tika distraction bala tika distraction mpo kitoko esilaka ntango ozokola kitoko esila ye mbongo osi eza vraiment eza bien bandela mosu vraiment mpo leko opesi biso explication nanga tokokotisi kaya bato be na kati ya nzembo nakosuka wapi ngai naboya mabala na bolenge na ngai nazalaki trop sur na bote na ngai lelo age epusani nakomi koluka na bandela susu binanga azero ye ekomi deja trop tard nazonga jeune fille babengi nga mokuli nazonga taujana babengi nga mambuta ekomi deja trop tard ngana bandela azero ye na banzaki bote na ngai ekomemela nga bonheur zoka na mikosaki tala lelo epesi malheur savane pichuruku sabengaka de mode Brenda Milika Loretz Kadi Maître Landry Tamani. Ok, félicitations à tous ceux qui ont travaillé, peut travailler. Déjà 2 ans de temps, you m'ont fait comme Toko Makan. Non, on va nous commettre, on va payer là qui coacher tout bala pulka. Toko yo comment déjà? Gote nga moto napesaki yo motema na ngai nazalaki olinga te osilika bebe simbanga na motema ezobeta ebonga kosimbanga makasi tala otiki ngai nganganande Pinance, JR 100 000 les seins Samatata Olympia CG Yursinou. Est-ce que tu me vois peut-être me connaître et puis c'est plus conseil. Toi aussi, au commis non comme tout le monde. Non, nzembona toyembeli koche tu bala puka. Wana eza nzembo ya conseil te mais toyembeli ndembo. Voilà. Wana eza conseil au commis non comme tout. Nenga zali déjà basala ye. Charisme, to me kapé tout na d'abord. Ba l'orchestre on a vu des awana. Hein? Vous allez rappeler na ba loi mon boyeza pe qui ça rappelle ba musicien de volonté. Oui, ah. Mais bon, après, na baloi il est oui, bah la peu musicien. Moninga tambola sami bebo. Mais bon, après na baloi il est le ba peu boyi ba la musicien ba ninga ba yepa bino. Te, ndrangeta zo musicien mutite. Ba musicien ba tu ba mo ba yaka. Ba mo ba zo comprendre que non. Vie eza photo. Bino ba na vie. Oui, voilà, vie eza photo. Ba inspiration o ya ngala na taka RK, wa ba sa de la film. Ah, bis. Là on dit que de ba mouvement musu ba futa raté. Mais Bino, na mouvement ne va foutre. Là, on sait déjà allusion la ligne. Parce que Bino, à part Angola, à part Loufou, Bokende est sous wapi. Tala, tu as là, tu vas voir, j'ai payé. Obi, bah, ni banane, va foutre à la barre. Et là, ici, confinement, au moment. Bah, musicien, il va foutre à la barre. Naïe, naïe. Nalobi là. Mais ça, va foutre à la barre. Tu sais, on dit pas de balle, tout le monde. Tala la simana to komini. Je vais expliquer. Tala la simana yo to komani. Vérité universelle. Ok, c'est bon. Et l'ingé ça, ah oui, ça, rien que la vérité. Dans le babouya. Par là, va foutre à mater. Moi, bateau, vas-y, le monde va orchestre na bango. Vas-y, un orchestre na biso. Pour bamo na lumière. Jour où yamba ba o ba le monde va orchestre wana ba ya. Yamba bango, tuna bango. Ba o biso ki bamo na clair. Bamo na clair. $5 on a ce qu'on va faire ça banane en $5. Et pour na bilonga, à quoi bamo ba uti pas. Non, $5. Zela, à quoi bamo uti pas leader mon ba yebana. Bo pesi vraiment ba mbongo bozo flatter bango ya wana. Money full boss a flattera mise moté.
bamonique bakotravaille na Ndrangheta Nostradamus. Bon, donc c'est son réponse. Banane bafuta bangote. Nayebilanga te. Nayebita. Ce qu'on est mieux avec les banques, c'est bafuta bangote. Tout le monde. Baninga musuba oke ba voyage, ba musuba opima, ba musuba osoba. Biso to ina ba voyage mo fait tout ça là. Là na ba confinement on est bloqué biso. Mais calamité vous comprendre ka. Vous comprendre le peuple c'est une OK. Makambo suka. OK, bino bobeta ni. Bon 2022 New Arena. Douleur, badi ba douleur. 2022 New Arena. Toka na boke kana. Ta 2021. Yom to lobi. T'es pas obligé OK plus mo be douleur, OK plus mo be zabama. So mo pobi so te bika to mikolo et tu quelqu'un New Arena ba nyo so de ba ko beta na New Arena. Place ngolelo beta. Ok, c'est bon, pour plutôt que nous sommes c'est pas ça le bloc on y a élève du maître bien affilé, c'est pas ça biso vraiment na bloc on et ça a plaisir na batnya bazo la biso na minute. Motema nange nyanya sa ya malamu na mabe lele memi kilwe estoma nange liya nyoso musuni nanduna lele liya na ngobolingo atomoni nga lelizala kopia bilei te motema na ngai etonda kala o bilei ya motema na ngai eza yo Fabrice nseka na ngai maoma bolingo eza komplike miso nanga efongwami kasi nazomona te matoi na ngai te ebonango koyoka nasali nini po bolingo ebetanga boye non ngana nini achaliwa alobi nanga ngaza ivola yote na pleure kitoko bayoka douleur baganga ai mode poubelle activée beradoza wapia oza wapi za munda bolingo na ngai oza wapi nalukio na molile nalukio na mwina kwesu munani te beradoza wapi oza wapi za munda bolingo na ngai oza wapi nabondelaki yo nalingaki te yo kende ozwaki desizio olingaki yo kende oke koluka kuna okosala mashenga lobi okozongela ngai zamunda okoluka ngai le prince okoluka ngai sinakeye. Ok, voilà, tout ça, charisme, vous sentir que charisme est vraiment quand il est comme nous, il y a un charisme, ça, rappelle ça, il n'y a rien à dire, hein, pour comprendre que vraiment tout ça, charisme. Ouais. C'est vraiment acoustique, c'est une acoustique, ça, Nostradamus, Ndrangheta, élève du maître Asa Magamnanigine. Asa Magamnanigine. Agosa likamte ko entera salaki na pina salati. Na miko ba bi monda ya nini? Ya acoustique pendant sepikisa ba fanda bino nyeso bana ba confinement. Au moins biso da tosala, au moins na confinement a biso de travailler. So tali na okoti na bina file officiel. Sur Facebook na bina file officiel au kolanda ba news na biso mona ke na confinement biso da tosala ba acoustique. Dès ce qu'on peut bien dit charisme ça le biso acoustique. Est-ce que vous yo ko conseiller le son acoustique? Mais non, c'est un acoustique parce que nous n'avons pas élève du maître. Nous avons pas chance à l'orchestre, chance acoustique. Non, pour ça l'acoustique, il y a un grand orchestre. Oh, coca. Mais au dans le acoustique na plateau les pesa da bilenge na banda ba yebaki un jour sur déjà là rolongwa les gars acoustique yo sala mala micho yo nazano na temps sala acoustique na yeba no banze mo moni que kokate pourquoi ça pas acoustique na banze mo ya bino na tawo na sala musala pa pourquoi ça pas acoustique na banze mo ya bino travailler Kone se kozala ba na kanjo ba ah ngani na bala na kwa kasela na bosa acoustique na par rapport à quoi charisme là ba lobi acoustique pour na charisme acoustique oui bien acoustique ces amis oui bien mais ce qu'on oui ça question na ba question yanga
acoustique yali wana ozoexplike bana monde entier baotala ozoyemba ou soit ozointerpréter banzembo ya bakan ou soit ozoyemba banzembo na yo moko osala yango acoustique ou soit na guitare moko comprendre guitariste aza wana batieli yo pie na moko ozoyemba na yo soit na drummer ozoyemba na yo banzembo na yo. C'est ça, acoustique. Est-ce que ça l'acoustique est place où on va zalater. Aux acoustiques, moi quand on est on a plateau. Ah déjà pour ça l'acoustique, il y a pas caméra mimi va filmer. Pour na yo, pour ça l'acoustique, ils ont interdit pour cause dans l'orchestre à Moutou ou bien il faut ça la faire yo moko. Non, na to biso na moment ni to ya boy. Te. To ça non permis. Na ça permis. Binote, côté binote. Na ça permis, na ça nous permet. Vous comprenez la question à rater. Est-ce que pour ça l'acoustique, et ça il faut osala na orchestre na bino moko ou bien il faut ça faire des gens loin de que ça acoustique. Donc parce que nous répondre ici. Pour ça l'acoustique dit na zaboui. Na micho yo, nazo dépendre na ngrangeta. Nazo travailleur et pas ya full boss bina filé. On se met sur place na salaki. Kasi te na pour ça l'acoustique dit na buni. Na lobby pour baninga mutu bosala bango wana bango eza que toya to mosusu bina fila lobi non charisme tozala biso na ndako awa babengi balinga bite charisme asala no acoustique non ye na asala yango te te ye lobi ya osala te malobi acoustique asala na ye ce qui est arrivé wana nde mosusu mais soso est arrivé okosala yango na banzembo na bino moko tokosala na nzembo baninga na banzembo na biso moko siko pourquoi pas banzembo mikolo na banzembo bayaya te na moment oyo tozo na moment faut te mbano ki biso ye ki biso na micho faut te mbano ki biso pour travailler na ngrangeta pour kota na ki nostra la mus. Ok, merci babonné à sa vérité universelle. Malais, peut-être que déjà la souka émission à biso, Régis déjà so signalé nga malais, vraiment ok la souka émission à biso. Pour me capter toi, bah c'est cette bloc à bakolo baleka après toujours na question souka to kabana. Ya jambo ingatilate nasengi palado nasangi soutiana vina nai pona kobondela ngayo mobako engase andoto alotina zelie mbanda natongala mokiola tuna nai akamati décision voilà na biso papa na biso koko na biso madiri système donc nalingaka banzembo na nini kitoko. Ok, nous allons à la deuxième rubrique de notre émission. Charisme, parle-nous de vous. Charisme, parle-nous de vous. Non, Charisme, as un musicien présidentiel, il y a l'heure de mettre, à part le musicien présidentiel, bien affilié à un frère, à un master, tu as une place, tu as une musique à quartier ensemble. Tu as des locaux à Zouanga, à Brazzaville, à Yanamaka, à Kinshasa. Vraiment, merci Billy et pas Yandrangeta Nostradamus. Merci papa, Vanda Nayo, Nzambe Nangai, Azo continue toujours au Pamboula. Merci vraiment, merci encore. Na pesi mote et pas Topé Nzao. Ok, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci Nabino Nyo Sobolinga, la vérité universelle. Merci Nabino Nyo qui vous aura toujours abonné. Merci Nabino Nyo qui vous aura scotché. Vous l'avez voulu la vérité universelle. Merci Nabino Nyo. Quand vous êtes Rabino, bon s'abonner. Babi Bilo quoi c'est abonnez-vous vraiment. Et ça que l'anglais vous s'abonner, que ça que l'anglais vous partager avec émission. On va vraiment n'inga bon ça quand n'engue tout ça on a Nabino. N'inga vraiment bon bana Nyo sa monde entier. Je dis merci à merci, Balobi. Merci à l'Eleza Capital. Maintenant, je dis merci pour ces années. Merci d'avoir abonné à sa vérité universelle. Merci d'avoir abonné sur mon dossier. Merci à mon caméraman Babi Gelong Anseme. Merci à toi. Merci à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline. Merci à mon superviseur Papi Okomo. Merci à toi, Rit Omot, Divine Katera, la maman de Manuela. Merci à Bino News pour la vérité universelle. Nala Bino to kutene émission si kanonti que la Bino charisme a clôturé Ayemba Asaka Nango. Nala Bino to kutene émission si kande kana saka Bino YouTube eza pour bête. Ah toi kaka pour nos sang ça. So moni que awa eza place nous ça la bêtise maman kanga bisaka nuka ko pour suko boma ko pa baninga tengana Bino to kutene émission ka ciao. Voilà, la pesi mbote epai ya Pacheli Mabulana. Maman Elsie Baf, mbote na yo, Jise Boali, les boss mon grosso.
Ben Poiti, le vrai matadien, Ben Poiti, le vrai matadien, Motenayo, harmonica 7 fois parfum, tchunga na tchunga mama social. Ni nyango esila kate, mabeso ki ezali malamu pezali, oninyo tikanga lelo na nzela, otali ata bolamu na ngai te. Oh, Erike, oh, bolonya na ngai kitoko, bayoka douleur. Baganga aïe, mode poubelle activé, Richana Mambo, moi si Nzambe, moi si Yesu, Mbote na yosi que zali, ya Dodon Chouadi et Didi Nzambe, Kade mode, Lati Samboka, Shibo Maleu, l'emblème du pays, Bouk Kitok.